Nico Chege. Ah, jeunesse monité qui sonne au lobby bon. Non, peso ma principale. Je vais pas vendre mon corps. Naya maboke na zongo lokwa musala nyonso. Il faut toujours apprendre à poser la temps et ensemble. Ngana zela temps ensemble ngana madame maboke kala. Soit lelo moi 4 5 personnes ba komata après ba komi kombo na ba komi prénom na non na yo. Parce que patience ndezala qui vit na ngai. Poso nazaki patience te. Nengana kene ko coucher na ba cordon ya ba chaîne na ba producteur o ba senga ki kena coucher na ba ngo po ba pesa nga ba principal. Donc imagine maintenant là ceux qui nazaki pressés. Je me laisse coucher par tous ces cordons là. Je me dis nazana au moins elo pesa la biso eza nini biso ba fille to yakana to yambanga mona nzoni to zaka sur na biso te. Cordon mon côté chaîne. En tellement en chaîne beaucoup ba lobi que accoucher na nga pa pesa nga TV. Voilà, bienvenue sur Shell Vite Télévision, en tout cas une chaîne YouTube moko oyo et même la cabine ba information oyo même la cabine ba actualité même la cabine ba qualité à kitoko ba émission ya bien telle que désormais na kati ya Shell Vite Télévision beaucoup d'émissions ya parlons-en une émission oyo awa tokolobela kaka ba makambo ebele ba réalité ya vie ba makambo tellement ebele oyo bongo toke nango en anglais o soki ba parce que il y a aussi des anglophones ba Rolanda en anglais, let's talk about it. En français, parlons-en. Alors, je suis grâce à Luzolo, les garçons dégourdis. Déjà, moi, grâce à Luzolo, les garçons dégourdis, jeunes sans microbes et jamais infectés, garçons bio et bourrés des talents. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission. Vous êtes partout dans le monde branchés et scotchés en train de suivre l'émission Let's Talk About It. Vous suivez avec attention l'émission Parlons-en. Alors, je vous remercie beaucoup désormais vous partagez mission au naba fan naba fan nyon surtout naba proche nabino naba nyon surtout au baza aux alentours nabino vous partagez mission au pour me soutenir désormais grâce le zolo borozoé à na Shell Vite Télévision à Wande Makambu. J'ai dit un grand merci à mon caméraman la personne qui est derrière la caméra ou à Zosala Kebo yamba émission oyo parlons-en. J'ai dit aussi un grand merci à ma boss oyo Anzimi ko engagé ngai na kati ya Shell Vite Télévision. Il s'agit de maman chez la Vita, le billet des boss ya Shell Vite Télévision. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance au signé parce que aux risques yamba grâce à l'uzolo les garçons de Gourdi na kati ya Shell Vite Télévision. Pourquoi ne pas penser aussi à Medika Bambalou Kousa mon partenaire. En tout cas, yeto uti na musika to ye na epeso awatina Shell Vite Télévision Medika Bambalou Kousa appel en urgence ye car appel en urgence ne ya yambaka. Alors lelo na kati ya émission parlons-en. Na recevoir invité nanga c'est une invitée na signalé bino c'est une star boyebié à travailler à na groupe il y a Maman présidente Fanny Massoudi. Alors il s'agit de Genèse Lushiku à qui j'ai dit bonjour Genèse. Bonjour Grâce. Bonjour à tout le monde. Bonjour à notre caméraman. Comment tu vas? Ouais, Dieu fait grâce, on est là. En tout cas, c'est un plaisir pour moi ya koyambayo na plateau na ngai ya parlons-en ya Let's Talk About It. En tout cas, oyo eza émission ya Sika, eza première émission nanga na kati ya Shell Vite Télévision. En tout cas, oza la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, Genèse a bandi pe début bah moi émission là. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je me sens très honoré ya koyambayo pour la première fois na émission liboso na kati ya Shell Vite Télévision. En tout cas, na ebi ki batunyo surtout au bazana palé ba sepeli au star nabino Genèse Lushiku na ebi été. Marcia Mwaka number 1 base na ngai tanga talia moni Genèse mikolo la Genèse fort. Jonathan Baké les tontons Jobak hein big up à toi. Pourquoi ne pas penser aussi à Barési base à mes les journalistes balobi wana ba collabo nanga base nanga bana tuya poto hein talara na ebité sino bando tanga wapi na soki sa wapi meto sanon musala awa nous sommes en pleine émission to lobela makambo ebele. Alors awa tozana émission parlons-en na parlons-en to lobela makambo ebele. Alors lelo to yambi la personne Genèse
oyo ajouaka ba personnage ebele mais awa toyambi Genèse Lushiku. Alors je sais qu'il y a ba monsieur ebele au banda obeta déjà les solos, il y a parcours et tout mais cela n'empêche pas que awa pena parlons-en au meka un peu ko bête la biso mo li solo moké pour qu'il y ait des gens au temps soso pour na bango ezala pour la toute première fois dans l'année théâtre ezala pour la toute première fois pour naïe à mon ayo à découvrir aussi tu peux se présenter ou pour que bateau va découvrir. Ok, moi c'est Genèse Lushiku, actrice dans le groupe Le Visionnaire de Fanny Massoudi. Donc, à part ça, c'est ça la présentation, la première présentation en Wana. Voilà, Aoti Kolobaki, Azali, actrice, il y a le groupe Les Visionnaires, il y a Fanny Massoudi. Alors, Genèse, c'était comment au intégrer qui groupe Fanny Massoudi Denini? Est-ce place dans Liboso au Banda ou bien comment? Non, non, Fanny Massoudi est place à Liboso Teska na Banda. D'abord, on a Banda parcours Nini. Batu bando ya tourner na lopango, bando ya osenga penda kuna biso, ko tourner. Et là, qui groupement Kamikaze, le docteur Nico, je salue en passant. Bando a tourné, il s'est fait que Bando Luka film encore a tourné en français. On a tellement de Bando la mona balo yenge wana, na ba français nangana, a c'est maman ce qui a possibilité na pena intervenir par rapport à français. Il s'est fait que n'a pas quoi intervenir. On a intervenir dès na zupe gouana. Pour d'abord, elle a un là, elle a combien d'âge? Elle a 10 ans, 10 ans, 11 ans, je crois. Elle a un mingi président Saïsaï. Bamando sala bamaka kumbwa bamakamnyo sone mando sala bien. Tellement yé bando l'exé mingi samedi na raga. Biso to bando ta TVT to bando ta ka samedi. Donc samedi nous avons vraiment opportunité là né mingi. Donc na bando lingé mingi. N'est-ce qu'on a pas sentiment na pena kotite. Il s'est fait que elle na yo longwa Kamikaze. Non, à Kamikaze, n'a eu aucun des consciemment boyé. Je me suis dit non, il faut qu'il pas Caleb. N'a eu aucun na Sinark, et pas président Caleb, n'a pas essayé de beauté. N'a comme peu prier dans Montagne Sainte, l'église, parce que Sinark et Bando travaillé en collaboration l'église Montagne Sainte. Nous avons commencé ensemble la kuna. N'a eu les Kawan et pas président Caleb, et pas président Caleb, bah yo longo la bango église. Biso tozui totika na biso na église de parco ayo sala groupe berger parco aza berger na biso ayo sala groupe les lévites na bande pe ko jouer na de maman ayo lo ba non soki d'abord non eloko esala non ampleur na ngai za nini eza les maquisards au président Kaleba sala kana kin na joie mona dingizwa yo au moment tala ndenge non kin na sikso nakoya kotanga lisusu te ne maman décidaki na kata yo singa président Caleb malheureusement président Caleb déjà balongwaki nini mutatikala kezaki berger Paco après asengi berger Paco il s'est fait que ma fille mais déjà na tourné qui avant de comme peu koleka na yo kata de na zongi classe normale na eu diplôme d'état consciemment boy na conscience penza ki mukolo boy na bi non il faut na kende na bandosa théâtre. Et si quand on a conscience, c'est comme expression, colère, tristesse, joie, peur. Et ça, LVM. Et pas président Vini Malunda. Est-ce qu'on a les cas qui paient na LVM? Na yo kata na jeu 3 de ton nini gradué na ngai. Na yo zonga lisusu na L1. Et na zonga na L1 na yo kata lisusu. Na L2 de temps na diplôme na licence nde suko na kati penza nte vraiment ko kata na président na 2014 na pema penza na bi que non na vanda na ndaku na luka musala tellement na bimaki licencié en fiscalité na IEC Gombe na 2014 nde na manzo luka musala musala ezo matin na bi mais dans quel lot comment on a quatre nanga on a ça là déjà les passion au bâtiment sur la des fois bino nyo c'est là kaka inné ezaka inné mais c'est loko ça inné ce que to boya ndenge ni totangi to kena ngo inate c'est normal to boya te ndé na yo zwa na lobité faut na luka groupe na kende ando tapé wa groupe boye na yo mona FM
ont joué la pièce na bango balabala a joué mwana mawa bande kolela pièce ana et tikanga na tikala na bi baza même jeu lokola LVM na place nazonga na LVM nazala mutasika c'est mieux na kine koza mutasika place mususu na yo ya kaka ane checheri navanda na kwana na yo kuta papa makaya batu mususu comme d'habitude dans ngaza so na kuti bene na pesa mbote mon ngi nazonga na komi na ngako banga pa makaya yo bio yo lukadine bisi pa makaya na yo kota na groupe les visionnaires mais non yeba nini non sata bia atika fani mwana ngai yo lo baka oke ozani yes nanga ok ayepa yo tika ngai pa FM na ndenge pe na kota na ndenge na za tilelo bo FM yo yeba ke na za kanya sa pa makaya après mais déjà na kota na kutelo donc ce qui lo baki te ki ozala ki nièce na ye ce que lo baki vérité ko za ki nièce na ye te alinga ki a recevoir te anga recevoir ngai mais nga na futa ba biloko ba senga kandiza na groupe sozo kota mais nga na futilo te. Voilà. Lelo, na parlons-en à biso toko lobela beaucoup plus, toko parler beaucoup plus sur théâtre congolais. Genèse Lushiku, osa parmi bafi op bazo talama pe moi trop sur internet, bazo talama vraiment oyo ke public diaspora bazo sepela na ye pe moi mingi makasi. Alors toko sepela osa la moi franc na ba osa la France na ba question toko tuna yo répondre biso avec beaucoup de sincérité et tout. Tout le monde a yo au travail aka na Fani Masudi mais il faut travailler pe na Mimi Kabea. Oko expliquer biso parce que Bando Bandai ko travailler et pas Fani Masudi, Nandengoza et pas Mimi Kabea. Essaye un peu de nous expliquer différence wana. Monsieur Nabi différence c'est ça non le baïza le kuta ezaka bana ya papa moko ya maman moko ba uti di bumu moko ezaka lokwa mapasa. Non, en fait, différence on a l'obéleza par rapport à la visibilité. Visibilité au travail au Zouaka et pas Fani Masudi, na visibilité au Zozo et pas Mimi Kabea. En fait, tant on les cana Fani Masudi, tant on les cana Mimi Kabea, ba rendement est à l'année. Grâce au moni bateau batalaka Mimi Kabea. Et ça le même public batalaka Fani Masudi. Tout s'est trompé que kuna nazaka makasi, kuna nazaka bateau yo batalaka PDM TV. Et ça même bateau batalaka Berlin TV au nazo coordonné. Donc différence c'est ça tiens. Même public ane saka public ça. Tout beau était différent c'est ça oui mais au cause à la paix et si kawano les kaki aux qui peut-être inaperçu mais bato bayo découvrir beaucoup plus ba potentialité na yo et pas na chaîne wana mususu ke na chaîne mususu parce que kuna peut-être que ba découvrir que te mais koto ba découvrir que non ba potentiel les ali ba mamba bien les ali grâce au ba que ngai na bando tourner pas FM non kala donc un an tourner na tourner ce qui 3 sur 2 films boy et bimi sangate et le sala ke ngana bima na poto bato baye banga ezaka prophète Meshak na jouaka petite sœur ya Mimi na ya Pauline azana na Londres Pauline Poutou escoza bisou ma chérie donc na joua yango nde sala nga lelo genèse oyo et puis na ndenge na kenda Mimi pe a contribué na parcours na nga ilo na koko bosa na te jamais na koko wanga MK sale belé na parcours na ngai ça des belé. Oko expliquer biso betela biso lisolo vrai parce qu'à un moment tout le monde a qui écoute qui moi rancune moko boye entre Yona maman présidente parce que au comment que s'est donné beaucoup plus na Mimi Kabea qui na Fani Masudi TV. C'était dû à quoi maman présidente a comment qui jalouse ou comment? Non, oui, question il faut être très sage pour répondre à moi. De peur que moi, quand public est à la vision. Oui, parce que tu es que les au long Fani Masudi TV, parce qu'il paraît au comment qui m'a répétition, au comment qui tu te prenais pour une star et tout, parce que M Kande Mutazo en tété, à ce tout makasi. Au moins, bateau va, yango ba jija mutu na musika vanda na ipoye baye. MK azaba genre madame de Londres à ma structure na yo. Donc ndazana soki amoni ke likambo yeke ne bien te ovandi so leki mwana yebisanga makambo nini ezoleka place boye omoni soko koti nzondi nsika ezaka ba zel moko esala mutu okomosa peke tona répétition na kima na ngana so na sengi boye sanga na bana na répétition mais moi sikoyo ozelisa ya gabite
ozeli ça ya sila te otaka boye batiaki oyo par exemple batiaki yo na ye fo siko bobanda na ntongo siko yo ifo obanda na répétition ota nazelisa ya gabi nazelisa ya sila tonayebisa mk ke na ozala na répétition ozoyoka mwa kilo mo mwa soni mo bolobi ya te nakosaka elo mo boye nabeta mo elo mo boye siko ma présidente na biso atimba yango nde atimba ngai fm masundi atimba nde atimba ye ngai bia donc yo kosaka no obeta babord mpo osala nini okende tournage yango esalaki mwa nungu mais rien à voir na Mimi que Mimi a entêté ngai que pona soignisa FM rien à voir ce sont des amis moko ata kutu tracteur amené neye po elongola bango ekoko kabola bango. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que on a parce que il paraît et loko wana nde salaki ke na Mimi Kabi TV ba mona na FMT écrire moi non mais ngana lobo mambo peut-être oh ngana yoka ki ba information ngana zo ki voilà. Toi tu peux nous dire quoi? Te ezaki ngote et comme qui na moment moko FM na Kabeya babando sala ba tournage même jour. Parce que FM azo diriger tournage. Mimi eza ko échapper te. Mimi azo diriger ba tournage. Moyen akota na karete moyen ça boete. Mais lelo monite ke ba bongisi ba programme la Mimi comment ya FM comment ya. Eza likama programme ya temps. Tellement MK abanda ki pe monde ngo sika ya ko gérer ba chaîne ye moko. Ya koluka kotsa ba filmer yango mona ki que comment ki ba temps na bango comment moi difficile FM en tourner FM déjà mesana zani koko a mesana makambo wana ya ba tournage boyebo même Mimi abando mesana te fallait maîtriser lo kwana au moins te que air à maîtriser que bazoni na mango normal ba comme ko tourner Mimi azo yo tourner FM azo yo tourner ça qui ka juste ça. Genèse au tangi ba classe na yo lelo oza licencié na fiscalité au tikoloba voilà alors yo moko oyaki ko découvrir ou comprendre que non oza na talent moko boyekati na yo oyo eza ineka ndengo lobi oyo retrouver ba potentiel ou ezakati na yo ba potentialité ou ezakati na yo au découvrir yango au se décider oya kokota na les visionnaires alors maman oyo a dépensé ki mbongo na ye a foutela yo classe pour que otanga et ça la ndenge nini loko mona ki a foutela yo mbongo pour ça les loko mususu yo o se donner na théâtre parce que to yebi ki na Congo bazora bata théâtre lo côté bato matolo bato maboke bazora mbongo na sima ya bato na betelo no nazonga na sima na betelo no ni solo oyebi ke ngai na ngana kende ina nde mama pesinga conseil ayebi senga solo bokende ina. Si tu as quelque chose déjà na makila eza inina yo ekoya kaka avec de répétition au moins que ça nini ekoya mais ce que fiscalité eko aider ndenge nini okomi lokolo komi na 2 emplois donc comme le quoi na 3 diplômes na lobaka diplôme en théâtre diplôme en marketing en graduat diplôme en fiscalité en licence tu vois tous les 3 na les loso lobe luka musala otiango par monde babilo na o ozano musala facilement yango a orienter ngalobi c'est mieux va lier c'est fait la fiscalité fait le marketing fini soit diplôme à imposer ngate à orienter et puis ngana kene ko réfléchir de moi-même na dit maman c'est bon Nayoki ma maman Eugénie Vumbo là où elle est je t'aime beaucoup maman chérie donc dès na kena qui na raisonné ça la choix na Monica Zaki na raison les lopé nazo ça nango kakati Monica Zaki na raison na elle est fière de toi très fière de moi et toute la famille aussi très fière de moi les loba grande sœur nga louange tumba soka bandi ko poster nga na ba statut star na biso famille nga ebise nzamba yebi ke na kokoma mais pour le moment naza na vedette star na biso famille ma petite sœur na nga ba Christevi ngoya Lushiku et puis biso eza loko eza makila pour petite on nga Kamita obima miss OK donc déjà za concours à miss donc Kamita obima miss donc eza ndenge famille sotali exode Lushiku kuna donc ba télé réalité eza eloko makila ba yembaka et puis na famille batunyo so ba yemba sofa na voix te so bina bando yemba public ba c'est la mission grâce si ça mon ara pe biso peut te découvrir potentiellement boya côté ko yemba kati mo benga Marlon ta grâce otina ça si ça la a capé la grâce
Eh, micro bukana ya Nzambela ngai. voilà comme bozomona kaka ki tozana parlons-en awa tozolobela kaka makambo oyo etali genèse et puis tokotouche mwa ba point mosusu ya meke pona kovimbisa émission na biso ya parlons-en. Alors merci na bato nyonso surtout oh jusque là bazo continuer toujours kolanda émission oyo o bazolanda grâce Lozolo. En tout cas, je vous demande de vous abonner massivement à Shelvit Télévision pour nous soutenir et pourquoi ne pas aussi partager l'émission parce qu'ils a bébé na kata chaîne oyo soki bolingi émission oyo est à la vue par plusieurs personnes. Aidez-nous avec les partages pour partager l'émission oyo pour soutenir votre humble serviteur grâce Lozolo les garçons de Gourdigène sans micro. Naibi ke ban États-Unis batali ba sepeli naibi était na Paris, na Belgique et tout partout dans le monde bozaya ko sepela Kevin Nignon en Afrique du Sud. J'ai confiance, je sais que tu vas partager l'émission. Alors Genèse Lushiko. Dans le monde du théâtre oyo eza monde moko ya pasi, eza monde moko ya boye au côté déjà ba aîné au côté déjà bato ba s'imposa et tout au côté na monde nzonzing yebisa biso nano na ba nzonzing wana ba o baza ba mikolo o lelo na ba mission bato misusu ba ya mikolo yebisa nano relation na weza ndeni na ba ya mikolo wana ezalaki ndenge nini pe eza ndenge nini to tango yake ezalaki ndenge nini puis lelo eza ndenge nini na bango comme tout nyonso so ye nzonzing ko ya mao ezaka facilité donc je sais pas ce que ça ka baptême wana question na nga na yebite fo tuna soki lelo yambi ya mukolo moko otuna mais si ya parmi batupe o ba ya manga bien sans kopesa nga baptême ba comprenant que moi na ye pas lukavi ba irsi pechanga talaka au refo jouer un jour na irsi pechanga yo jouer na ye apé sur espace a de fois que tout ceux qui malobezanga lobi sala bozonga boye faut sentir muta ya mbio na motema na boy kotanga mimika be na fani masudi de peur que lo bakake pour baza na meki otanga bato baza or ba pesa au chance wana donc eza le quoi batu musute na boy baza ebele na bandi na irsi pechanga parce que il vraiment pesa nga chance à ma casse si la bisalo Beckham aussi Beckham donc bayana te ko vanda que ska monter scène ka il faut banda ka ska monter surtout si la bisalo scène ka il faut vanda ska monter faut banda penzo bandi ne bandeli boye osali bozongi boye ne bandeli monto bandolo to mona mama be mais yo comprendre que na ndako normalement tout ça là ba mouvement pour ni surtout comme quand TV photo vanda ka ska moro scène il faut banda ka ska moro non et il faut to panza na ba mayele na kolisa ebele ko za pembe na bango na kolisa ba mayele ebele yango OK donc ozui ba choc à mabete pembe na mikolo tango ye na monde ngwa nzonzing choc ce na le bina lo ba choc eza para ine na yo ebi na musala oyo à part tout le monde bene tout ya bato bazaka ba cordon ba producteur nous allons arriver là voilà maman chez la Vita Zolanda biso na famille na yemo bimba bazolanda parlons-en voilà Genèse Lushiko yeyo actrice ya les visionnaires de Fanny Massoudi Genèse Lushiko ko yebisa biso na théâtre est-ce que ozondi maquille qui c'est ça là qui c'est ça parce que nga na salela mokeli o akufa 3e jour assez quoi na salela nzamba baba te o nzambo akufa mais bato ba continuer ka ko sambela ye mais akufa na ye a o se quoi kate na salela nzambo azana lola o assez quoi 3e jour donc nzambo na salela nzambo viki kangoli pe salela donc nzambe wana ka neto salela yo pona yo à part yo muto au salela nzambe mais je croire que qui na monde existe n'habité je ne sais pas je n'ai jamais vu ça mais au koye biso le moko ba fan ba olanda biso ya médica bambaloko s'appelle en urgence qui nous suit il y a aussi Jonathan Gana qui est branché et scotché en train de nous suivre joyeux anniversaire en direct na sala qui ont déjà dans la vidéo mais na question Jonathan Gana bisous je t'aime beaucoup voilà Jonathan Gana zolanda biso okoye biso lelo oyo ba menace entre bino ezali oyebisa biso vérité question mutu akoma peut-être na ba niveau moko boye mo ba menace entre bino na bino ba comédienne ezali bon nazoyeba te pona nini génération na biso nde na makambo c'est comme c'est na grave par rapport à la génération ya ba
MK ya ba Fanny Masudi namona yango vraiment te nayebi te génération na biso toye na mopepe nini déjà nanu sovandi na MK vandi na Fanny Masudi ondima to tuna mona tuna nkutu Fanny yango yoza charisme ba leader te tuna charisme ba leader ezaka nini po ayebe ovanda na bato ayebe ovanda na bato amitala te ke naza Fanny Masudi nasala chaîne boye te amimonaka naza mutu na famille naza boye moni bamenance yaka na travers nini okomi déjà moni ke okomi osomi okomomona bato pamba eza bato mosusu baya na mondo oyo baya bazwa na bango bamibali baya na bango na mondo oyo baya na bango bazwa bachance ya baninga siko ere yo oye na bavantage nyonso elo nyonso basalela o nga kutu basaleli nga boye yango na mondo fo bato baza bakongo tu sais pourquoi faut mutu aza mokongo na genre nini ata makambo ezosalama ya bien bomba tu sais pas le cœur de l'homme et il y a quelque chose le pasteur mon pasteur ton pasteur parce que mikolo nazokende kuna esprit mbakadi ya lobaka on a seulement une seule vie on n'a pas beaucoup de vie donc si une personne ne t'aime pas là il faut t'éloigner et ça c'est que séparation est biblique division des et Satan. Déjà quand je comprends que grâce n'est même plus je vais pas créer des histoires que ebim sabisoto soit na pona ça la buzz na TV na YouTube j'en ai pas besoin je vais juste quoi me retirer je vais dire bonjour à grâce bonsoir à grâce mais comme on était avant na comprendre que waso na bina continuer ma besa nini et comment et loko tozela maele te ya wana nga na yebi ke mabe elingi koma mais na ovanda kana muntu wana na bandolo beleka ba secret nanga ye kuna zo ke no tumbanga mais nazo yoka kaka mais nazo continuer ka mko mususu aboma ngai yango loko et puis ce n'est pas important de toujours de ton bonheur o yebisa mutu nyonso on sait pas qui est qui ceux qui nous aiment tika bato bazana ba témoigner na place na yo que yo bandoko témoigner non c'est pas. Comme conseil au copé sanini na bandeko na yo parce que là présentement ils ont une actrice moko oyo aza menacé wa ba bokila kimbasu kombo na yezo circuler pe na internet awa alors aza ki menacé ba bokila kimbasu conseil ni au copé sana bandeko na yo o bazo sala baninga bongo juste par jalousie parce que mninga za ko avancer mambunezo simba bien molingi kaka o kotisa endako o menacé aussi ça est succès aussi ça est carrière pour que vina ebeba conseil ni au copé ça na bandeko o bazolanda yo o basala ka pe musala moko na yo bandeko na ngai tolinga te un jour tokufa moni génération to mona un jour eza esute génération mususu ya génération ba Ludivine Lusungu génération ba Ofrane Malonda et ya biso to ozate donc c'est pas important ya ko boma mutu to ya ko jalouser mutu to ya ko vanisa mutu na ndako ça t'écoute quoi et puis après er osali yango o gagner nini que yonde ba oyeba o ba tia na place na. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait sa vie? Ça sert à rien. Il faut toujours apprendre à causer la temps et ensemble. Ngana zela temps ensemble ngana madame ok kala. Soit les lo moi 4 5 personnes ba commenter après ba komi combo na ba komi prénom na non na yo. Parce que patience ndezala qui vit na ngai. Pour ceux qui patience té. Nengana kene ko coucher na ba cordon ya ba chaîne na ba producteur o ba senga ki kena coucher na ba ngo po ba pesa nga ba principal. Oh, c'est vrai ça. Bazana na tanga nga kombo noté o mi yebi. Mais so no bina tanga kombo ne eza bien te. Na tanga te. Baza ebele amekisio 3 4 tableaux. Oui. Après akomo benga lobi obi ki osamo sikito quoi. On a site ni on a tout temps à comboter mais tanga ça. Non, so na tanga déjà site boye ba déjà cordon ya site anezana. So na tanga penza site déjà oyeba ke cordon site aneza intel. Mais non tanga te. Muta o meki so 3 4 tableaux et puis ayebi que ndo zana po ngane na zana bomba komba chéri na ngate. Mutu nyonso ayebi que na bima na grand te. Ayebi que ayebi ke bozalaka mais ayebi sonine. A personne. On va série trésor aux autres non ba formation na et pas Koé Michel
opesa nini naza na eloko te ana eloko te yaka epai na nga na osala o na osombela okabelo na otyo na bapiese nyonso wana cordon ya site moko quelconque mama Shell oyoka makambo oyo na opesa o baprincipal. Je vais pas vendre mon corps na ya maboke nazwa yango lokwa mosala nyonso moni nde bato bake na bureau ake bureau akoti na bureau ne climatisé nga ndeti mpe maboke eza bureau na nga climatisé donc imagine maintenant là ceux qui nazaki pressé je me laisse coucher par tous ces cordons là je me dis nazana omoni elo pe salaka biso eza nini biso ba fille toyaka na toyambaka mona nzoni tozaka sur na biso te. Je suis pas sûre de moi, je me dis mon aro na zui et le belangé l'autre côté na sur donc battant au sénateur Alexa biso na tatami et le belingé l'autre côté na ke Babylone so fani masu da pesa le bengé l'autre na sur na ngate na ke kaka na coucher na intel pa pesa nga tableau to pa pesa nga principal par là au lingo lobani jeunesse qui ba fille presque belé oyo jouaka na bafilme ya bacordon moko boye quelqu'un qui a scénariste moko boye quelqu'un c'est que babima na bango grâce Zolo moi je parle de moi et je sais pas parce que ceux qui yo proposé yo c'est qu'il y a banda qui pe na bato mususu mais yondo zala qui ferme bango ba mutute soki na kosi mu cordon moko ta chaîne en télé en chaîne boko ba lobi que accoucher na nga pa pesa nga TV azate et puis je suis fière de moi et na le kananzela na beta toloke eloko sala ki nga na yebana na poto eza musala na nga eza te mpo na bima na yo oyebi eza te mpo na bima na yo Genèse Lushiko ojoué na Fani Masudi mota koma ba film mwana mwasi mimika be ya mwana mwasi à part wana ba chaîne na mibale to yebo kotangela biso ba chaîne nini o elongi na yo ekota chaîne elongi na ekota Miséricorde Bosani. Quelle miséricorde, il y a mon camimika bien. Chaîne le côté na Connexion 24, okay. Na Top Vision. Connexion 24, on a Top Vision. Top Vision, Zaki na oui la parisienne. Je crois volume 2. Na joué ce qui 5 tableaux boyna Zaki. Film anana ni muto akomango. Nico Chege. Jeunesse monité qui sonne ti au lobby bon bango basaba na mibale bato bako parce que et puis la connexion 24 zaki 98 na joie na robe de mariage na zaki le qui ya buina pasteur Nzaou cousine biso to banonyo ko les zaki mimika bongo donc au jouer na film il y a deux garçons comment na ba mibale donc si je comprends bien na ba na mibale wana moko nda proposa ki yo yango yo boyaki a insister yango lelo yo ozi courage yo lobango na émission grâce wa yo mto lobi te ngati mna lobi yo mto bandaki yo loba yo mto bandaki yo loba mta lobi grâce te oh grâce mta lobi nga lobi lote donc bafano bozolanda nga pe na lobi lorote yende muto alobi a jouer par mimika be afani Masudi a jouer na ba film koto débat voici koto débat mibali sikoyo ti oloba bongo c'est que ba proposer ki yo c'est ça ezana bato ba en fait to longola na ki bango mais to tia ki ba proposer ki yo que mutu moko boya yebisi ki non je vais plus avec toi parce que jouer na film ni moko mibale misato non parce que na jouer ki na film ni moko mibale misato te so na bina bando pesa ba réponse mo bwana o bando luko me manga so na makamu nini ba vérité mususu ça fait mal hein je regarde fois non tala et bien nzambe na que la ba jeune sur na biso ma na que la ba on vraiment mawa c'est regrettable non tant comme un jour mutu asalanga yango boye na ntanga komono un jour alingaki apesaka yo visibilité afula yo na TV mais alingi d'abord à connaître yo sexuellement un jour mais pourquoi potengela biso ngo lelo awa toi na parlons-en tu es libre de parler hein Mama Shell yebiselanga Genèse alobelanga vérité comment mutu ngo ne botika osama mwana botika eza bien te bana bato ya babima na bandako na bango baya koluka musala ozana ba basi yo siko bana basi basale makambu oyo ozosala bana bato omona ndeni bino bolobaka o ba fille baninga koboya te
Ce invité sur le caméraman a résumé la jeunesse, c'est très intéressant, c'est vraiment intéressant. Wana oye bisa moto à salarabongo, oyo atenta ki oyo plus tard autant à kombo nae. OK, vas-y. Na ebisi ozana bana basi. Yo soki basali bana no basi makambo yo so sala bana bato basi komona ngo bien. Bo pesa bana bato chance. Ntema mabe e futa na ngote. Après qu'on couche ce qu'on a bas na nyonso pesi bango TV après tu gagnes quoi? Et puis ozana oza konyo yeba nipe. Kolinga te banana basi bakoma ko salir kombo nao. Ba ya po baluka musala, ba ya po mona mutakala na bango te. Excusez-moi pour le terme parce que ça fait mal. C'est désolant deux fois. Au moins deux fois quand les gens disent que théâtre ça musala bazoba deux fois. D'une part, na ngana pe sa bango pe raison. Parce que comment une personne peut se laisser faire facilement à cause de la télé. On s'abuse na yo. S'abuser na yo parce que d'abord non nous er yo yaki na télé. On s'attendait que tout le monde baye biso avant la personne téléphone à coucher na yo. Déjà on est abi. Ozana pouvoir mo be likolo na yo. Linga mutu normal. Yebi c'est que na lingi yo nazana posa na yo yene muta koloba no ke d'accord et non okende na ba intérêt mo boye na ba condition mo bolingo ko makala ba condition na ba intérêt quelque part eza sous bolingo te eza quoi ko s'abuser na mutu yangwana c'est regrettable. Conseil ni noko pesa na bandeko na yo oyo basala ba biloko bongo o baza ko se laisser faire juste parce qu'il y a l'imba PC principal ba PC rôle na préféré na tika. Vraiment, na préféré na tika. Na vanda na ngai. Mais na pesa nzoto na ngate. OK, donc basa la bongo te. Jeunesse Lushiko, tokomi kokoma na biso vers la fin, okoyi bisa biso na mondo ya théâtre. Na ba en fait, na ba branche na ngonion surtout que ça soit na ba site, que ça soit na kokoti ça ba filmer, que ça soit na ko jouer choc nini oyo zo na mondo. Choc na zo na mondo. Le soir au vent de travail à moral là. Dans un choc, il y a HD, Monde Info. Là où travaille Barizi. Ouais. OK. Tokoma film na trésor. To sali film na mbongo la biso. So tali film na eza la souffrance des victimes. Eza na chaîne na. So tali bato a pesa bango mbongo. Eza même nini obalobaka ba vie oyo bato apesa mbongo ya film même vie biso to sali kutu parfois to leki bango mais film wana tozoela ngata 50 francs kata na tata mbongo kala mobutu tozoela ngote HD akoma kokima ba appel à trésor ayamba trésor te Monde TV ye wana papa na Anaël ayamba sous trésor na téléphone te. Donc hier c'est lo ami loba que na zumbongo wana papa sokata okopesa biso mbongo ba film ndenge talamite zoni c'est la biso tambongo to sala production film azoni c'est la biso mbongo na biso to dépenser bato ana to bengisaki baliaki ba melaki mais il a décidé alia biso mbongo na biso motoki na biso motoki mutu baliaka ngote HD s'il te plaît papa HB Monde Télévision HB azongisela petite ami na nga mbongo na ye eza motoki na ye bino bolingaka moto aleki na teva bandi kofinga oyo nde bolobaki mwana na aza impoli yo ondimi film ya motu ondimi bacondition olobi ke te nakopesa bino par rapport ndenge rendement esalami nakopesa bino mwa ndambo yango ti lelo soki opesa biso te zongisela biso kaka oyo totournelaki film yamba biso au moins na téléphone to biso que to tourner qui monter sala qui boye ozongisa biso ta montana to kabelio etikali po ni mutema makasi bo et ça la bino nini ce qui lelo biso tozo komota mola na balabala to komi banduma et loko ça que to koma banduma ya ngwana mutasa lelo na motoki na mbongo na yozo meli c'est regrettable après na ba producteur o toza na bango mikolo. Vraiment, c'est vraiment méchant. En tout cas, HB Monde Télévision, ils chaîne à monene. Yo, bana bato bako itaki film na bango. En tout cas, pesa bango mbongo na bango parce que bako itaki film na site na yo et talamaki.
mbongo ekota ki futa bango mbongo na bango parce que za motoki na bango honneur ezalaki ya chaîne na yo na mosala ezalaki ya bango alors sala bango plaisir futa bango mbongo na bango Genèse le chiko tokoma koma na biso vers la fin na émission na biso tokom déjà ko chiter un mot de la fin pour na émission oyo et puis moi quelques remarques moi quelques na ebiti na ko benga nini par rapport à émission parce que eza émission ya sika parlons-en au trouvant on ndenge nini. Merci d'abord. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup à toi, Grâce Zolo, garçon bourré de talent. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Déjà, c'est 2 janvier, c'est mon anniversaire. Les caca, comme il a l'habitude, l'artiste est comme orphelinat. Balandaka et le comme alam. Et le comme un bébé copiaté. Les amis de Genèse, base Mobimba, Torokita na orphelinat, la compassion, la Bumbu. Déjà c'est 2 janvier, Torozala Kuna, appartenant à Bisso déjà Bazali. Mais on pas Monique qui a participé dans Bisso. Aya a aidé Bisso. Moi Pierre Moko, moi Mbetu, pour banana bazan Mbetu te, bazan makale sonte, bazan na bilamba te. Donc bazota mbola pe makolongulu, bazan mama papa te. Ba o ba moni ke bakoki ko aider biso bokoki ko benga biso ko bengi biso lisungi na bino et comme pas ba orphelin. C'est déjà numéro de téléphone plus 243 89 97 31 946. Na répéter pour la meilleure audition plus 243 89 97 31 946. Merci déjà à ma partenaire nanga Obazala Kawana. Maman Bossé les Jeannette, Bossé les Balobi Boss, ya ba Bossé les Nyonso, maman Marlon Moubenga, maman Safi. Donc merci na bango, merci na base nanga Mubimba, ya Genèse le Chikou, merci na bino, merci na Bel. Omonika ndeptoza, bo s'abonner lisusu. Moniko s'abonner na bazana muke. Shelvi TV, Shelvi TV, vous s'abonner massivement, vous s'abonner en désordre. Vous s'abonner, déjà fait 3e film Ezoya, Mimi plus KBA et les canapés de MTV. Donc 3e film, malgré bazo mais la bambongo mais tozo ko bakaka ponzambe soka fungoli mutokanga azate. Donc merci na caméraman abiso. Caméraman Abisso, boyo pesanga combo, Bikambouté. Je t'aime beaucoup, caméraman Abisso. Caméraman Abisso, comme on est Titi. Titi, merci beaucoup, Nayo. Nasepeli. Comment on a caméraman mon gentil, taille S. Eh, on va caméraman, on va taille S. Mais si on a taille, caméraman, on est beau gara. Nasuka, Vicky, on a numéro 8. Ah. Nayo au balade. Bali non te moza fiancé bakanga boy. Bakanga boy pas grand na PC mbote. Moi quoi quelques dédicaces et puis au EBC Bisso yo trouvé une émission à l'élo. On a trouvé vraiment boyambinga bien ko bandana titi na yo. Bosanga ya liboso boyambinga pe merci beaucoup, merci à Grâce Luzolo. Merci vraiment beaucoup. Pour l'émission au Nini. Na sepeli boyaka boyo mona cameraman on de na kokate nzambe je laisse pas gratter quelques dédicaces pour te chiter to comme na chit na zopesa merci si na pesi merci na comité te na zandoki na madame Christy Ilunga depuis les États-Unis, na madame Chimène Avoudile depuis les États-Unis, na madame Première Dame Mabika TV, donc la maman des garçons. Na pesi mbote na trésor na zamu tasuka trésor po nyokotanga boy. Na Daily Louise Gouv na bango. Na cartouche wana comité na ngai Valérie Mouniaga Cordon. Donc merci Nabino. Merci na comité Mobimba vraiment bango ba osala que ngana zala. Moi mama yele obazo bakisaka vraiment merci na bango penza makasi. Marlon Moubenga Berlon TV. Bobe tapé tour na Berlon TV et ça bien. Awande na clôturaka. Zela na clôture. Pesanga question kasi na clôture. Question moi ya souka to bando mona yo za rapé proche ya Aïda et tout mais tout le monde a bino boza so projeté qu'est-ce qui s'est passé? Te Aïda mikolo za makambo belé. Mais Aïda vraiment za makambo belé.
yango ozomona que batan na ye komi moi difficile omoni nde komi lokwa mimi na fani nde mikolo nde komi donc asa makambo ebele bato avant soka napesi j'ai dit merci à Fanny Massoudi o asala que lelo boyeba Genèse Lushiku merci na Mimi Kabeya o a contribué que boyeba lelo Genèse Lushiku awa na clôturer Vicky Kangodi natangi o mingi bisous merci beaucoup à toi l'amour de ma vie. Si Dieu le permet, aux papa bananangai, trésor de Bondal, grand T, je t'aime beaucoup. Maïndi, trésor Maïndi, bateau Vaïebe, merci à toi, grâce Luzo, le garçon des Gordi. Voilà. C'était un plaisir de recevoir aujourd'hui sur ces plateaux de l'émission Let's Talk About It, qui veut dire Parlons-en, de recevoir Genèse Lushiku, une actrice qui se débrouille pas mal, qui joue pas mal. Botal Rabat Théâtre Naye, bo découvrir davantage, bo monaka assez Pelissa Cabino. Alors, c'était pour nous, c'était pour moi en particulier un grand plaisir de la recevoir sur ces plateaux pour la première fois dans l'émission Oya Let's Talk About It, Parlons-en. En tout cas, il y a penza motoye ko fungo l'émission Oya pena ko panza Genèse émission Oyo faut ekende zo mangenge za mambo délai parce que yum to fungoli voilà oh là là en tout cas vraiment na raisonna qui malamu ko yamba Genèse Lushiku Genèse émission Oyo en tout cas émission na ebité na bakisa ngoni to baptiser ngo Genèse donc voilà merci beaucoup na ndenge répondre qui na invitation na ngai en tout cas au salinga honneur merci beaucoup na ba fan tout au balanda qui émission Oyo ya Let's Talk About It. C'était un plaisir bobanda qui dès le début ti beaucoup mina biso na suka en tout cas je répète encore continuez toujours de partager cette émission pour partager en ba proche na bino parce que toye to koti na Shelvit TV toye ka to bakisa moi Pierre moko pour que chaîne oye matalisu sukoleka en tout cas ce bo sepel une émission Oyo botia ba pouce na bino ba pouce bleu na bino pour ekosala biso bien et puis n'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires numéro nanga ekozala wana affiché na bande ya écran en tout cas aux ana remarque aux ana moi conseil moi européen sanga que non grâce tu fais bien ton émission mais bakisa boye longo la boye zongi sa boye ekosala nga bien cela va vraiment m'honorer alors ekosala nga plaisir makasi ba commentaire na bino ya encouragement ya remerciement ba remarque ya mabe bah insultez s'il vous plaît parce que bah insulte des fois et les arabiso mais bon vous êtes libre ou à quoi insulter ça n'engage que toi ou pas comme malamu ça n'engage que vous alors merci beaucoup na caméraman Nangwazala qui derrière la caméra au besoin mission au Bandeliti Souka il s'agit de Titi hein caméraman moko ya taille SO Genèse Lushiku a koufi caméraman nanga na éviter to sende ni pour na granté ah yo mi balika ba caméraman donc voilà merci beaucoup na caméraman nanga merci beaucoup na maman chez la Vita merci beaucoup en tout cas pour la confiance merci beaucoup na Medika Bambalo Koussa, hein, mon privé. Merci beaucoup na Godard Patana depuis France, depuis Paris. Merci beaucoup na Baz Nanga, Marcia Mwaka, Barézi Baza, Jonathan Baké, les tontons Jobak. Pourquoi ne pas penser aussi à Masia Lukiba, hein, merci elle, hein, Nakatia Londres, merci beaucoup à toi. Pourquoi ne pas penser aussi à Hermiche, Nakatia Londres. Pourquoi ne pas penser aussi à mon ami Yomorosa Nakatia Oyeba. Place aux en François na master nanga moko apesaka ngai ba conseil tongo midi pourquoi Arnaud Boukoulou merci beaucoup en tout cas aider nga pena repartager l'émission c'était un plaisir c'était grâce le Zolo les garçons dégourdis jeunes sans microbes et jamais infectés garçons bio et bourrés des talents quant à moi de télémi avec mon invité voilà na Genèse Lushiku bonne chance na émission Oyo et Kende Liboso et Kende Wawa. Alors moi grâce aux Zolo je vous retrouve à la prochaine. Merci beaucoup Genèse pour bye bye on vous aime beaucoup bisous bye.